Salut, bonjour, bonjour, bonsoir la grande famille des B52, la mignonne officielle, voilà votre humble servante, maman B52, Naïb Sarabino toujours que Tozalarawana Yamo Bondo pour nous servir Bino Awanakati ya B52, la mignonne officielle, Soki Ezambalano ya Liboso, Togosenga no kaka o s'abonner. Au s'abonner, au aimer, au commenter, au partager et au ça la plaisir ya makasi. Écoutez et l'oroté, et ça la bon ok? Voilà, famille Bota, bambote na bino bisika bozali badina chou ba pesha lover. En tout cas bambote na bino ya ebele. J'espère que depuis to bandi ko ça la promotion pour la journée la biso ya le 29 mars 2025. Depuis to bandi promotion, je vous disais toujours que non, ba surprise de kozala, ba surprise moko eza agréable. Vraiment lelo na eli biso bandi na biso o bolinga mingi to komona de papa na biso Apo Firenze, le parfum de bonne odeur. Na eli bino Tonto d'Acosta de longues jambes et puis Ursule Pechanga Mobutu na bango balobi Ursule Pechanga moi sinzambe c'est ça lui appelle na ba Pecha lover nion surtout journée on est le 29 na showbuzz et Indakaka $10 droit d'entrée et puis VIP $30 Tolanda belle vie Amosuni Boyoka Congo RDC, donne rendez-vous le 29 mars. Donc, mon toit Zangate, la showbiz. Le 29 mars, il y a tout fait le 7e anniversaire de Bella Télévision. Et mon con a patron de Bango, Belle TV. Donc, tout y a au monde parce que solo, toi, pour moi, je bien. En tout cas, toi, encourager, je bien à Congo. On a vu ce qui est de l'avant, quoi. On a eu de 16h déjà dans la showbiz pour t'encourager, te féliciter, t'encourager, ma quoi. Félicitations à toi, Belvik Kandi. Le 29, on a rendez-vous à ne pas manquer. Moi, je serai là. Aux Anglaterres. Ma pêche à l'eau vers tout, il y a le monde entier. Ma pêche à l'eau vers tout, on va linga sur le péchanga. On va linga la culture, on va linga la théâtre. Vous n'avez pas de théâtre, les adultes, cinéma, tant que là. Mais ce théâtre, en vrai sens du mot, et on est dans la showbiz. Il y a toujours la théâtre en live. Théâtre en live. De Bella Télévision, de Belvik Kandi. On a showbuzz le 29 mars. Rendez-vous à ne pas manquer. Un spectacle en live, quoi. 2 fois, tu sais quoi. Le parfum de bonne odeur n'est pas pour ça. Là. Donc, rassurez-vous, l'ambiance sera totale. Le 29 mars. Le 29 mars, c'est Magambo. Avec Bella Télévision, il y a Belvik Kandi. 7e anniversaire, quoi. 7e, 7. Ça, c'est fait. Tout ça sera très, très, très bien, quoi. En couleur et ça sera très, très chaud. Bon anniversaire, Belvik Kandi, bon anniversaire, Bella TV. 7e anniversaire de Bella TV. Ah, Bella TV, oh, il y a Belvik Kandi. Le 29 mars. Le 29 mars, ça va chauffer quoi. Et quand on a quitté tout le monde, tous à la wana, on a soutenir, on a événement. Ah, événement, c'est l'événement quoi. Voilà. 29, la showbuzz. Rendez-vous à la mort. C'est 29, la showbuzz. Le 29 mars, la showbuzz à 16h. Le spectacle avec Bellard. 7 ans, ça s'est fait. 7 ans, ça se célèbre. C'est 29, où il y a Ebélé. $10, $30 VIP. Où il y a Ebélé pour Tozalawana. Mais surtout, Tozawana. Tout c'est pour ça, Souka na spectacle, Souka veut dire Souka na spectacle. C'est 29 mars. Hein? La showbuzz. $10, $30, les coachs à Zawana. Boya. Famille Libota. Boya. Tous Zawana est belé. Sold out to Panzamo. Allez. Tozawa, Moussale Salima, pas de distraction, distraction surtout, il y a pour Saralaté. Tout ça, la promotion, tout ça, dans le mois de mars déjà, le 13 mars, Jericho Betos Sobiranga, le 13 mars, Jericho Betos, tout ça, on a déjà. Jericho,
Alors, c'est ça déjà. Oh, là, ça dit plein d'émissions. On a dit qu'il y a une soit moto chaud, il y a rien à oublier. Ça va combien? Ça va, Moussalara, boulot, ça va. Boulot. Hey, yeah! Depuis année bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée oyo yebana ezali showbiz yaka ko vivre pe ko fêter 7 ans ya Belleville TV oyo ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bon humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Mama Kalunga, Mama Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belleville Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingo zo billet, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebenanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo oui na éviter vidéo oyo ernine ko koma e komela bino ezali mama Joséphine mama Soso na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango ezanini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète tension AVC prostate ba hernie ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso ba ménopause mutu pasi maladie nini épilepsie maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde déjà eza pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozolia. Biloko tozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison. Biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products bakaniseli peuple na bango partout dans le monde entier na plus de 160 pays balobi non tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko sanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo oza na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo oza na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé ezana prité santé ezana prité yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera
gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na Bangé lisusu plus 44 79 853 90 849. Tika Nzambe apambola yo kozanga produit oyote aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bongolia mo zero. Lo bezala kina 10 senado yo bongolia mona 1. Yango zo pesa posa kozongisa nga bébé na muluma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.